Ok. Donc, lobby, expert, bakosa expertise, na banda koyo, et puis na banda ko na nganyo somi balo. Ah, motuma odisse sous-ete, ah ngo ikasa nja vandaka, ah wa gouverneur à Banque centrale. Donc banda koyo, babotolenga na 1999 na mois de janvier. Yango suko na otika bato, pour loyo abanosa expertise, motako discuter sous na banda ko azate. Propriétaire ya ba concession nyonso ezanga imoko depuis des années. Hein? Donc suite aux négociations, Cour suprême rend des décisions na si na zui des abandako. Na wana négociation eza soute ezaka to sala expertise et puis to zui makamyo surtout. La kisa bandako ngonyo surtout. Mototo amona. Awa gouverneur à Banque centrale motoya osomba. Bon. Awa pas boy ngoika sanji. La kisa pas ngoika sanji. Aye osomba azoninga kobimate mais bazo bengala bango na yemoko général. Merci beaucoup. Donc congolais nous surtout aye ba na récupérer bandako masolo to ceci. Ok. Donc lobby, expert, bakosa expertise, na banda koyo, et puis na banda ko na nganyo somi balo. Ah motuma odisse sous-ete, ah ngo ikasa nja vandaka, ah wa gouverneur à Banque centrale. Donc banda koyo, babotolenga na 1999 na mois de janvier. Yango suko na otika bato, pour loyo abanosa expertise, motako discuter sous na banda ko azate. Propriétaire ya ba concession nyonso ezanga imoko depuis des années. Hein? Donc suite aux négociations, Cour suprême rend des décisions na si na zui des abandako. Na wana négociation eza soute ezaka to sala expertise et puis to zui makamyo surtout. La kisa bandako ngonyo surtout. Mototo amona. Awa gouverneur à Banque centrale motoya osomba. Bon. Awa pas boy ngoika sanji. La kisa pas ngoika sanji. Aye osomba azoninga kobimate mais bazo bengala bango na yemoko général. Merci beaucoup. Donc congolais nous surtout aye ba na récupérer bandako masolo to ceci.
Merci.